Alobi bana mama bambote la balandi nyonso ya tu veux pas de la star congolaise autrement dit maman le pango na Canada appellation bien contrôlée moi c'est bato mon singe bla bien en tout cas merci pour na prière na bino te bolinga ranga et puis nzambe exaucera prière bana na ye surtout bo baza ba innocent bo basambela ka ye penza na bonzambe bo bakenda ko luka ye penza ya ko luka yango na lobaka soko bondeli nzambe soko beleli ye ya solo na ebisi bino ke soko bondeli nzambe na lola nyonso oyo kosenga na ebisa bino ekopesa mela yo na loba na bino vérité parce que na oya penya na témoignage ya mobali na ngai papa abino désolé merci. Non, il y a un témoignage à papa na bino na ebisi bino que eza vraiment ya ko samba tout donc eza vraiment ya ko samba te bandeko nanga nzamba sala kana ndenge na ye vous comprendre merci beaucoup bisi bino nzambe soka lobi atelema mutu moko te azana droit ya koloba nzambe soka lobi atelema infirmier médecin spécialiste ou expert yaya mutu moko te atelema nga na moni nga loboko na nzambe bandeko nga na moni loboko na nzambe nzamba sala rapenya na tango ne pe na au moment opportun ndenge français lobaka bandeko loboko na nzambe ezalaka soki osambeli nzambe ya solo soki bilembo yo salaka to makambo yo salaka na bomoi na biso o bimwa batu musu ba sepelaka et puis batu musu pe côté musu pe ba ko sepela na bango te moi wana impoli wana afinga ka batu alobaka kaka na batu mabe ya finga kaka afingi papa ale afinga kutu mama ya etel afinga ka mibali ya batu tango bino boya ko finga mobali nanga ezalaka esengo nkembo na yawe bandiko nga na moni loboko na nzambe pona mobali nanga bonga bo kaka ke brum ako bino bolinga ko kanga batu bandoki mwasi wana aza penza ntoki tala makambo sali ye penza akokufa mabe ya yo so mona liwe akokufa ya bien ata so ba yebisi mobali na oto mwasi no to mama no to tata na okeno ndenge za wana mutu na akokufa lelo to lobi ya nana wa osepela zela liwe ya ndeko na ye nani akosepela azela liwe ya ndeko na ye. Et voilà telesi maitesi na obiboye maitesi yokanga bien yo pendio za mutolo ba te maitesi tango yo kokendo ofinga mwana mukelo ko ategra omoni mwana no ya poli oyo yo mama mobimba babengi bana bazo violer yo ma Teresa oza pembeni awa za monte oya bana oya ya mwasi na Yesu ka ba violer bango e ba frère na bino makosa kwaso pembeni nanga aza monte boyi botika ye na milimo mabena bino boyoka na église bino ba ya bandoki yo ba bi ya mwana lo kwaza raenye to kende soko boma ngala bomi ne bino Teresa oza motema mabe kolela no kuna matanga baninga ti koma kamosala wana esopaka yo na matanga mavio za mtoko olela otebelo nyamawa yo sinta mawa ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo tende ngo obomanga ngala ucho lukelo mutaviolelo mwana yo vandi sino benyemi na ngala bawo na yo ko obomanga yi bana ndenye nini nzambe na lola yo banga bandoki na butu okamaka ko ko sindoki na butu olingo voyager na monelo ngako rose ngali na voyager na monelo ngafana bino ayena mobali na ndaku na maboyidi biloko na ya voyage mwana boye na zwate ba saratola aza na raison pona bana ya modelo ya mutindo kai na zwate mwana boye na zwate yaya pardon ya nini sia mwana boye na zwate mwana impoli makasi boye mwana impolitesse makasi boye yaya mwana ya impolitesse makasi yo mama mobimba babengi bana bazo violer yo ma Teresa oza pembeni awa za monte oya bana oya
Yesu ka ba violé bango. Et pas frère la bino Marco sa poisse. Peme nanga aza moto boyi. Boti kaye dans milieu mama bino bino boka na église bino ba ya ba ndoki. Yo ba bi ya mwana le pas araélien, tu ke ndeso ko boma ngala bomine bino. Thérèse oza motema mabe. Kolela no kuna matanga baninga tipo makambo sala wana esopaka yo. Yo na matanga mazio za mtu kolela. Otebelo nyamawa, yo sinda mawa. Ngamo mwana okuti ona boko ela ko bana na yo. Tani ngo obomanga. Ngana ujo lukelo mutavyolelo mwana. Yo vandi tino bende na ngala ba na yo. Obomanga yi. Mais on donne de quelle personne? Yo kanga bandoki na butu, okanga ko rose ndoki na butu. Olingo voyager, na mone lo ngako rose. Nga lingina voyager na mone lo ngafana bino, aina mobile ni na ndafu na ngabo ili biloko na nga ya voyage. Yaya, bana modelo na ko boma yo. Thérèse, maïtesi, lobi ba émission bandi e ko banda na 5h du matin. Lobi na obanda ba émission à 5h du matin. Vous comprenez? Lobi na zo banda ba émission à 5h du matin. L'autre kende ki rendez-vous contrôle. Ebisi bino to umedi ope loko pesi umedi awa liboso a porta. Oyo ekozala pona 2026. Akoti sango na ndako. Donc voilà. Yaya, mwana boye. Sara to la za raison boya mwana na e po babiloko aboye na ko zoate. Na kotumba yo. Nga na kotumba mwana modelo. Na kotumba ye. Chérie, tu veux manger quelque chose? Hein? On a un peu beaucoup là. On a des saucisses. On a des bakayabo. On a des poissons. Poisson rouge là. Poisson rouge. Tiens, tu peux mettre tes pieds ici là. Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, pourquoi? Non, hey, yo kuto. Yo mona ngalo kwa mwana no eh. Na bonde la kayo nge. Donc voilà ba ya mwasi na kati bino. Mama tete papa mama tete nzao. Oya ngandeko. Afinga no finga kine ebite ozwango pa na ngai yo ma tete. Famille bota obo jali. Bojali. Famille bota obo jali. Tiens, faut pas oublier ça. Exercice. Tiens. Exercise every day. Everybody. Every day. Ya anglais mikolo comme moi sans moi. En tout cas, mikolo na osakana te pona anglais. Ya na bandolo banzamba sala kana tango na ye. Nzambe soka lobiki abikisa yo na maladi ya sida. Akobikisa yo onga na moni za loboko ya Nzambe. Eza muto mokili te yaya. Ya muto mokili te. Muto mokili te. No ebisa bino ya solo. Muto mokili moko te akopesa ngai o akopesa ngai sengo na onga na pesi onga na moni. Muto mokili te. No ebisa bino ya solo. Muto mokili te akopesa ngai sengo nga na moni. Yaya. 1 mois, 3 semaines au hôpital, presque 2 mois. Nango akosala likamba bo soki eza Nzambe na lola te. Andeko, bolimbisa. Soki eza Nzambe a lola te. Soki eza mama Maria te o mama do banda osambela. Pardon badi. No bo sakane. Soki eza Nzambe na lola te yaya. Te. En tout cas, faye no mama na banda ba émission lelo mais no banda ba émission lobi 5 heures déjà. Fona sukuma ba imbwa oyo. Ba imbwa o basakani na belle vie trop. Ngape mama mukala ya belle vie kandi na fota bafuta nga $20. $20 kaka. Parce qu'on a na ye penza. Na kotika bino te tokeka bongo. Tokokende ka bongo telesi. Ayo yeli mwana lokwa tegra.
okaisi penga ke tegra makwakala akotelema répondre yo tesi mai tesi yo ka soniko oboti no bana moko sans éducation mai tesi yo za mutolo bate otelemela mutolo kola mwana na mukie wana miskin bamengena mwana biso na mukie kitoko wana miss na biso skini na biso yo ya kotelemela yo tesi yo boti ba ndumba papa telesi yo kingo lokwa kuku dendo yo boti ba ndumbo boti ba bulo boti ba illettré boti ba vagabond wana na féminin vagabond comprendre yo boti ba chelo boti mingando tesi yo kotelema to finga mwana na mukie wana bebe na biso skini na biso bozela nga nazoya merci beaucoup. Pourquoi pas meka pour inviter public na biso baza toujours na habitude de Rolanda biso ko commenter et tout ça de manière virtuelle ko consommer biso en chair et en os et pour voilà crème ya artiste onyo surtout wana sollicita qui ezaki dikanisimo ya kitoko makasi voilà pourquoi on s'est donné à fond pour koyebisa public itozalaka artiste devant caméra te artiste pe boye devant sur scène na oyokisa yo eloko oyoka devant caméra les gens qui sont venus bamisusu baseki bamisusu baleli na bascène ya badavina poa balinda cote la petite encore comme on est nani oyelanga cette scène là de drame herba ouvrier bakoufi herba européen ba texte na bango et lorsque nous étions encore au ciel devant Dieu, on a compris que personne ne peut se présenter devant Dieu en saint. Donc devant Nzambe moyenge ben ba ouvrier baki ba leli ba lakisi makambo yo mokili sali bango ya mabe et tout ça, mais à la fin des comptes Nzambe obi bokomi appelé en pécheur. Donc tomilenge là chaque fois zongaka devant Nzambe kenda kosenga bolimbisi parce que oyebi mokolo to yebi ngonga te mokolo okende pa Nzambe ata okufaki na poison moninga tselaki yo ata okufaki na accident elokanaki te, mais est-ce que devant Nzambe yo otelema ce Nzambe a bimisa buku ya mibeko, est-ce que toi tu vas résister? Voilà pourquoi il faut toujours se repentir. Alors cette pièce là adaptée par Madame Bellevue était une leçon d'abord pour nous, mais aussi pour le public. Et nous étions très, très contents. On apprécie. Merci à public Nyosto et à famille Libota, mais autres, public Nyosto, le vrai théâtre, la spectacle, on a pu bon merci parce que la salle était vraiment comblée à chaud. Comblée de aussi, joie. merci Nabaye Bazoa qui est ici. Et on a dit en direct parce que lorsque je suis parti voir, c'est plus de 100 000 vues. J'étais étonné, Papa Vincent. Voilà. Que Batba Vanda Boye, le théâtre classique. Ouf. En face. Vraiment, merci Nabango. Voilà, ça s'est bien passé. Mais c'était un risque, hein, parce que Bissonos, le public, Nabino, surtout, ceux qui ont la chaîne, Bellevue TV, et ça, public, Mingo, Bazali, Bana, Boka, Batala, Mingi, Nanzele, YouTube. C'est aussi un risque quelque part au signer peut-être que l'on a bon fallait ça maintenant la poto dans ce pena bateau va consommer rabino makasi mais au signer en haut à Kinshasa. Papa Vincent, on est et ça c'est simplement notre manière de